solo la bien na bito wana comme tribunal spirituel to zaka ndenge nini yende mutakata ka makambo ya batu omoni ko to mai kalamba ina Peniel indi omoni ka Peniel a se retrouver pas Denis Lesi pona nga faire mon amour ah bon na minute au moins to juger ate po bango ba komi na bango so olingo loba et comme ba porter plainte yo mo na loba pona mama Gerda tango lobi ke bezongisa Yesu na mutema Jésus wana dala lokwa vie de loin et sobe akomi nzambe ya solo pona nini azwa prophétie te ya loba peut-être fali ba obebisa mokili usa tibije bomboshi obebisa ba jeune faut prophétie ya pas batu bakufa papa wemba kin kester po ebike ba kin kester na papa wemba ba fan na ba koma da ba père Moïse garder silence ngai nzambe na kobimisela yo batu armée oyo babando bundela yo parce que batu bazo finga na télévision pona Moïse mbiye muto obundela eza museki ndingo ndenge moko na ba mama Gerda to juger comportement na ye na minute batu tout batala mama Gerda ba juger na ndenge na bango ozo comprendre na bango moi sali sorti médiatique aloba yo na ko beta yo so na kutu deni nani José so na kutu na beta yo ba fan ya jibe ba darasute ba fan ya wera ba darasute ozo comprendre zato sa exercice moi mukie biso no so na batu ba Holanda biso na yebisa ka nga na tendance siko tunasi aloba église catholique eza salle d'attente ya enfer mais matanga na ya chango na salle d'attente ya enfer bato ne so bayaki na kati wala sili ba ki enfer. Pardon. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que J'aime Leader TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez quand vous salara. Et ça, la vôtre qui est au magas. Là, je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Bayobakenda Sang. Bayobakenda Sang, bandi, benga voisin, benga voisine. Vous allez déjà, voilà, parce que Bayobakenda Sang, et bandi, une émission présentée par la vôtre Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit, la Mindingazor de la France congolaise. Et moi, ça, à la monnaie, mon coin naturel, et ton raté, en boumaté, mais naturel, comme vous le constatez. Aujourd'hui, notre émission Bayobakenda Sang. Aurélie Vangou, on a Arthur Play, le pape de la presse, Balobi, Papa Longola Chapeau, Libosu Abakute, Boko, Kayon Moko. Avec lui, on parlera de tout ce qui concerne l'actualité musicale. Les cas sur le toile, tu remets vraiment le solo. On parlera de tout droit et les à côté pour vraiment et ça là bien ma casse. Avant d'appeler ça, il m'a le c'est beau mingi. Nous sommes à la Kawana toujours pour se scotcher pour la Colanda. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables. La monnaie Clarisse Vangou de London City. Aurélie Vangou te salue. Pourquoi pas toi, le boss de leur boss. J'ai déjà allé la jet service depuis Paris. Aurélie Vangou vraiment te salue. Le boss, j'ai déjà allé la jet service. Aurélie Vangou, je te salue. Pourquoi pas Junior Vangou depuis les USA. Aurélie Vangou te salue. Junior Vangou. Balobi Vangou, j'y vais, mon papa. Aurélie Vangou te salue depuis quelque part pour ne pas monopoliser ma parole. Le réalisateur intelligent, héritier Matin au Fouana, nous vraiment plateau là pour ça. Arthur Play, le pape de la presse, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, Aurélie Vangou, la Bingazor de la presse. Napesi, bonjour aussi na caméraman Nabiso. Héritier Matengo. Matengo, napesi mbote, napesi pembote na bossa chaîne. Deonding dans le grand archiviste à M. Google. Comme on est moulaï, napesi mbote place à ça, napesi mbote na batutu bazo kazo la Nabiso lelo, napesi ba intellectuel nyonso. Ba mbote mais ba immature na na posa pesa bino mbote te po kotala émission pena e bandelti na sukate. Ba question yo, ba réponse na ngai. La question est Arthur Play, la réponse na yo. Lelo déjà Arthur Play, ils ont répatriement encore, il y a pasteur Barout, pas au Tekouti Kabiso. Mais toujours un homme qui sima, comment on a prophétie de l'île sa PCA Kibiso, qui est année auto pour faire la basse à l'anzameni balé. Effectivement, on fait la salle l'anzameni balé. Il y a du bosso, moi ça, le pasteur Barout Yakoufaki, et moi ça, le pasteur Marcel, au pas serviteur de Dieu, à Outi Koufa. On a dit faire un message, il y a le prophète de l'île. Très bien. Pour nous remettre ma solo, il y a des îles ici. Na pena na besoin ya kota pena makambo wana mingi te mais na rolo baboy ba coïncidence ezalaka pardon ba coïncidence ezalaka la prophétie te nazo bisayo ezalaka mwende toza boy ya va pena ba église to mona pasteur mususa che batu mwende batu ne ba mulongo boy ba batu ba excuser nga te vezala ngo église to mona mususu mulongo o jeune nzamba la sanga jeune fille moi za soit comme na tangu ya ba règle na ye isalaka e pasi soit isalaka 2 jours et où mais la makasi ndé l'esprit momo ya mabeza na kaja suri que na ranjo moi si na ranjo ba chiona moi ça zanga wa na problème ba règle vraiment
On se comprend. La prophétie mususu na kine ngomalango panga. Panga c'est-à-dire et ngomalango moral. OK. On se comprend. Tout comme goza ya solo, tout comme pe goza la ya faux. Ozolanda nzambe mo ayebi neni asala ba makamuna etala. Soki to komina niveau ya luka komona baliwa batu. Oza sumu tute. Naso yebisa. Bon c'est ce qu'on nzamba pesi mbele pa mosali nae. Ba bitangu amondi abongo abeti cloche non? Ikoto maele ya Denilesi bangu tika lo ba makamuna ngai. Denilesi soki abanda omona ba mabe abatu to baliwa batu église na elingeza pa na ba niveau mo boya. Na omona église ya Denilesi ana ngalo kwa terrasse kaka. Bwana nga na sebo lokwa neti ya Kakenza. Akenza. Ila nani? Kiziamina. Église ezala. Kiziamina le pasteur qui ezala na sebo ila lokwa terrasse. Omona yana nga se ndemo kana ya batu nyoso te. Nde ba mutombo basa ba église na bango, nde ba baruti basa ba église na bango, ya bango ezala ase. Ya bango ezala ase ka bo. Normal. So pene zaki pena no mona pena ba makamo bongo église na nzambe basala la publicité te. Voilà. Au fur et à mesure où ça miracle, on sentir pena que ba boya bango moko. 5 kilo benga bango. Doye on le kabatu tout. So comme on a pena ba profession ni dans la ya solo. Yo le kabatu tout na nombre ya batu l'église. OK. Vous comprenez? On ni ga batu ana oyo je la ba prophétie ba le ka on bien na batu. On est là, pasteur Baruti. Mais noir et l'accélé. Mais Nicolas, on est là, Baruti prophétie que Moutakoko ye baliwana ete, soit ebiliwana ese kaza, Moutomobo yaba mystique. Pour niga bato yo loba na balite na bato. Après le lot komio ba propos teni na mona ndetse sala bato passe. Mwete ko komo mbrie bana nzambe. Asengi bolimbisi. Okomi ko ambriye biso to ana posa makambo wana te to bango chaque jour mutu na mutu azala na identité musala na e. Très bien. Chroniqueur to porte-parole asala musala oyo asala pasteur asala musala na ya ki pasteur ramener biso na Christ la kisa biso chemin de la croix. On se comprend tango bando yebisa biso ke o azana kisi o azana boy bon delile sala kisa biso nana asala nzamba solo. Ezala raté. Tango lo bondimele te ya ebisaka biso ya ngote. Tango ebisa biso batama bia ebisa biso pe batabia. Ozo comprendre yango ezala kaka ye azala mabe. Batuni oyo ngape na lingana nga koloba te. Batuni oyo apparemment biso batu tolanda bango to komo ke na libebi. Ozo comprendre. Bitumba mususu fezala na ninga ndako. C'est-à-dire ndenge ndako. Omoni papa na maman nde bazalaka soyi bakomi bakolisi déjà bana na kati ya ndako. Et arriva na tamo boy papa na maman bakobunda sika moko te. Kasi bana baate. Très bien. Na kati ya palete. Mingi ezala ya tika nga bakote na kati ya car buru emso ata tinsele. Bana na obi yo bana ba mona ngote. Très bien. Vous comprenez? Regarder pasteur foyer. Voilà, ba pasteur faut ba na mo stratégie mo boya oluka ko kosolola ba makambo kosolola ba guerre na bango pour protéger biso batu peut-être tozo connexion wana ti ozo ba biso batu peut-être tozo ala ba prophétie wana ti tant ye OK koto fingi o soit lobeli o boy biso to kende wapi c'est ça ozo comprendre donc boti ko betela ba masolo akufaki azandoki BBL yo sala ba précision nyonso wana de mille sango zo ngo wapi ezaka ke moi si na te mususu pa lo bango boyi ke moi si ya Marcelo ayaki pa na nga loba ki fallait na divorcer na fallait kutuna bala pona nini ka batama beba yaka pa na ye pona nini ezalaka so batu bakaboni so tu problème mo befu ba yaka pa Deniles Deniles aka tribunal spirituel to zaka nini nini azala nani pardon to solo la bien na bito wane komi tribunal spirituel to zaka nini nini yene mtakata ka makambo ya batu omoni ko to mai kalamba ina Peniel ereini omoni ka Peniel a se retrouver pas Deniles quand to mona ba problème o bimaki pa pasteur Moïse Mbiena Eliane voilà et juste Deniles quand ils allaient à ça peut-être pour un mot ya couple mot c'est ça quand net ils ont pas Deniles quoi nini alors mieux placé pour dans l'obéla on ton Deniles c'est que église naeza église sexuelle ou soit des églises il y a relation amoureuse ou soit des place mot ba traiter ba bolingo ba je sais pas pour ce qui est bébélika ya wala quoi ni fait ya ka place mot
Vraiment. Vous comprenez? Erreur capital hein. Yoka erreur et aka na erreur. Il y a que moni mutu soit ça l'erreur. Ah, c'est déjà par erreur. OK. Vous comprenez? Erreur ko ba nous ala te que on ça le mot consciemment après le béda que erreur. Neti to moni sorti médiatique na juste ko senga pardon. Pardon hein. Parce que ba belela ki hein. C'est que on a banda ça les erreur peut daki ne conscience peut daki ne. Il y a le est-ce musali na nzambe akoba no koma na makambo akokoma na niveau lobi loko après changer sur yemo. Double discours. Ba za sir na makambo lo baté. Oh na sur le bima na munoko musali na nzambe yutaka pa nzambe. Ils ont animé na Saint-Esprit. Très bien. Le Saint-Esprit ko bimisa makambo contraire te. OK. Vous avez comme la contredire en aussi. Voilà. Laisse-nous na kama l'église mobo na tambola ka mo na tanga comme église ngo yate. Na mona pasteur mobo apé sa prophétie église ici là comme presque na suka après si ba communiquer après à lobby na lingana e bisabino sœur intel auti ko bota nzamba e bisinga i bazo mwana na ba pesa e komba pasteur. Parce que qu'il s'année zalaki qu'il fallait si là ba 17h. Mais moi ça nga auti bota déjà ba 15h. Moi n'a pas couvert qu'à 15h wana. L'église est ici 17h. Professeur dit que moi na bota mi va pesa moi na komba pasteur. Mais nzo on ça couvert kala. Et puis ba to ba kita téléphone est sonné. Pasteur azaki kuna na hôpital à Bengi. Abi bo pesa communiquer l'église moi na ya maman intel akufa ki déjà ba 15h. C'était pasteur net aux autres tu pesa ku prophétie moi bimia et moi na bota mi fois za kombo na ye akufa ki ni 15h. Au professeur bimia à 17h. Voilà un peu. Donc on comprend déjà que ça on va sentiment là-bas. Voilà un peu. Et au moins na lobby ne bandelike ba coïncidence c'est ça. Ba morale ya la ka. Aux enfants bato ba sa la nzambe tala mama nzambe da kana ni na lo ba ke ba pesa ngo ta so moni ndoki ko ba l'action ndoki te. Bon tu ko la l'action chelier ou te. Mo ka fa. Mo ka so taliga bo ya na o danseuse. So talibo ayo bi ça se pas ba monsieur la bête. Moi c'est ouais pourquoi ba lo ba muto za hypocrite. To mona ke na attitude mobo. Après ça li mobo. Très bien, vous s'attendez na makambo ça te na attitude. Ndenga mo makambo nzambe tala makambo nzambe basala la publicité te. Noga ba lo ba lumière ba cha ngona sa message. Vous comprenez? Ce que tu as na message ndenga éclairer bino to bongo na ka lumière eza. Lumière eza ki wana voilà. Vous comprenez? Pona mambo wa profession yo, ngala ko beta ngo pena mingi te po ezala kindoki tala. Muto azana kindoki te akobeta lo masolo kindoki te. Yonga la robete lo masolo ya enfer te pendant que ngano na koma kuna te. Très bien. Na biso ke moni na li felo baliaka mingi kingo ya mutu. Sans pour autant na koma. Vraiment. Mais bien ngo ndenge nini. Muto abete lo masolo ya lola oyo atana Jésus ayebi jour akokoma ka te. Ba otu na ye akoya kan alobi wana eza mabongisi ya nzambe tata. Donc oya na ye moko pe ayebi te ye moko mwana nzambe. Très bien. Mais biso ba pasteur na biso abetela biso ndenge lo les alaka batonganda kukuna Eli aza pembeni ya nani oyo kiti na ebite kiti yango so mutasala ngo maître tole kiti mwa nzamba afani na trône na kiti na ye koto nani oyo azali koto nani aza. Imaginez on a li felo o mona kiti o koto kiti Eli kiti o koto Joseph on a li felo Satana satonge aza mwindu tala atayomo vraiment o na kufaki na lamuki na moni Michael Jackson na li felo pendant kata na Bible ngo pe balobi biso tout ozelaka ya kola suka siko yebisanga ba moni Satana na li felo to moni Lwambo na li felo to moni o akufa na sida o nani wa oyo denile sa ba kufa sida o bato baloba ke bachela ba poison nani oui batin ale moloto o bato ba moni ale moloto na lola ka po mutayembi na ye banze muna ye apo asire trouver na lola ndeni mutana na lola o biso tout oyebi peut-être na Bible ka moyibi wana zaka pembe na nzambe yele ba mata na ye. Très bien. So kuna nani so professeur ngo bazora wapi le Saint-Esprit vangu comment la peine maman garde la bimeli biso son santa mais la mitema ye moi si a Yesu nalina lo baboye ngala ko jize tepo mutamona Jésus azate mutamona nzambe o batu babeta masolo azate na minute ngala ko juger caractère ya mo très bien moni mutu ya nzambe akana caractère mobo
Vous avez bon. Très bien. Sauf au boti moi azamuke o ka ba yebisa o. Mona za ba caractère ba ndoki hein. Nous bino ba comportement moi ba couleur. Vous comprenez? Donc voilà, ndenge moko na ba mama guerre da to juger comportement na ye. Na minute ba tout batala mama guerre da ba juger na ndenge na bango. Vous comprenez? Moi ça les sorti médiatique alo ba yo. Na ko beta yo so na kuti deni nani je so na kuti na beta yo. Vous comprenez? Moi tu mona Mogisho nani comment ya Mogisho? Mogisho. Azo le kana na télévision abi a cheli batu $20,000 mutabetela ye Roger Baka na Denile ça peut ça bon $20,000. Pardon? Imaginez. Roger Baka c'est la télévision. Alors Denile alekisi Roger Baka alekisi oh robetela ye Roger Baka na Denile ça sali ba sali vidéo on peut ça $20,000. Au moins so basi basala nzamba memi biso. Yebisa ngai siko na minute yo yana ba mama mususu na kati église ya Baraka Mogisho oyo ba kemba o peut-être ba garantir banda kuna bango esili $20,000 ana koleka pe na cher alobi ke banani bana problème ndako usati nani abelisa mwana ni ma pe rolega na bien muto azana passe oyeba mutambongo akosaka te gala mbongo uzambon yo ke oloba ke na mbongo wana santa bien te obina na mbongo wana bilamba bien te wana couleur bien te muto akemba to mona biso so to mona to ko ko akemba sala ngota nezala atake obimeta na nzelo kutani mère mo peut-être par hasard au hasard beaucoup de mère zota $10,000 mais il faut que ça batu $20,000 pour ba betelo mutu pasteur comme tombo sa nzambe le kwa yo na minute au moins to juger ate pour bango ba komi na bango so olingo loba et comme ba porter plainte yo mo na loba pona mama gerda tango lobi ke bezongisa yesu na mutema Jésus ana dala lokwa vie de loin et sobe akomi nzambe ya solo lia yesu mbanga lia yesu mbanga ngo ila ponction kota toneni na matete ya mwasa Yesu te oyo komi amboyema ya mwasa Yesu ya wala ko sole mobali na Yesu banga comportement ya mutu nde bimisaka mutu ndenga azali vous comprendre mutu azana esprit saint asala makambo ya esprit saint mutu azana nzambe na kati na ye azaka na mwa ndenge moko boye vous comprendre ezalaka na agressivité te esprit saint ezalaka na ba paquet te. OK. Ozorambon, nzamba mbudela mutu ndenge biso tokanisaka te. Ozolanda, ndenge yokaki baloba na Bible Moïse mbiye to, ngala comment regretter na mona sortie médiatique na ye, tant avant makamba stade olobake. Moïse gardait silence, ngai nzambe na kobimisela yo batu armée oyo babando bundela yo parce que batu bazo finga na télévision. Pona Moïse mbiye mutu obundela eza museki ndingo. Tout le monde a dit que nous sommes allés à la télévision, à Tchakaboui. À Tchakaboui. Nous avons dit mais à Bundelanga. On a Moïse Mbiye, professeur Zoka, on a dit armée au Bando Bundela, et ça, Mousse Kindim. Armée terrestre, voilà. On a Bundela, on a pas bimissé là, on a Bando Bundela, on fait ça, Mousse Kindim. Quand on est un leader d'opinion, il faut contrôler moi le langage. C'est ça, surtout que c'est un homme de Dieu. Vous comprenez? Non, mon aki makambuya, ya tuna c'est comme qui moi très compliqué. Tuna c'est lelo. Mais ni tout ça moi calcul moi ya muké. Vraiment. Pasteur Marcelo, alobaka bisono soto binga la répéter makambo alobaka. Très bien, tout ça. Alobaka église catholique eza salle d'attente en fer. Non, ça va champion na ba TikTok na ba. Lelo oyo. Matanga ya tunasi mwasi na blanche ezaki wapi aftembo na salle roi salle nyonso teza wapi na salle d'attente ya enfer pardon ezaki wapi ezaki l'église catholique salle ya pesa kingo na l'église catholique nalobi ndako nganga etikali ndako nganga ndako oyo basalaka ya nganga etikala na mwa becantation tala omona église ya nzambe l'église ya nzambe so kilte ezate wala ba problème non so koti wana au prier bien au biki moni mosquée non mona mosquée zana ata jour ya praité so za makamu na yo continue kati ya mosquée okutena makamu très bien ndako nganga atanga zate na solola na yo atanga zate soko koti yeba ko koti dala ndako mobo ya ba mystique to ko yiba pe na loyengete très bien atanga ngama mono te yido ke na plan za sur ke ba retomber ali ko esprit na ye
ezali wala permanent voilà ozo comprendre siko tunasi aloba église catholique eza salle d'attente ya enfer mais matanga na ya chango na salle d'attente ya enfer bato nyonso bayaki na kati wana siki baki enfer pardon bato nyonso bayaki na matanga na boboto wana baki enfer vraiment pour nini tunasi peut-être ba excuser-moi pour nani na soit prophétie te ya oloba peut-être fali ba obebisa mokili ou soit DJ Bomboshi obebisa ba jeune faut prophétie ya rapport pa bato bakufa papa wemba kin kester po ebike ba kin kester na papa wemba ba fan na ba koma da ba père vous avez compris elle dit que na vida cha ba jeune ba koluka muska mo ambri man église voilà ba fan ya ba kin kester lelo ba ba jini ba père to banda yemba ba nzinzi ba mabala commission vraiment ba sikola ba jini vous avez compris quand vous êtes leader d'opinion, il faut le contrôler sortie médiatique, dire non, fait à la protéger, fait à bien gérer. Bible peut lobby avant qu'on bimisa maloba na muna qu'on a tourné le lait munayo. Cette fois. Voilà. Voilà vraiment en tout cas Arthur Plateau au toujours. Tout à l'heure du solo a sorti médiatique, il y a Blaise Blue en émission, il y a Papi Mumba. Est-ce que pour la émission des Kabé, il fallait qu'un chrétien ouera? Nina lo baboye vangu yeba yango lelo ba soliste bazara susu pardon ngala tika lo ba makamna ngai na yo kande bien te tika lo ba makamna ngai parce que là aux libre parce que faut répondre tika la sisa makamna ngai OK ba fan ya JB bazara susu ba fan ya Wera bazara susu OK vous avez compris zato ça exercice moi mukie biso no sona batu ba Holanda biso na yebisa ka ngala na tendance te très bien ngala na goloite warrior te spiritas te nini te na ngi expliquer le moi mukie na minute soki Kofi akangami na Fali to benga Fali akomi Kofi nini to Kofi ndakomi warrior to loba nini to loba Kofi akomi warrior celui de la forêt net JB aomo kangama na faire ebola to lo bateke JB faire akomi muta JB te baloba pena baloba teke faire ebola akomi muta BCBG te baloba JB akomi golo voilà vous comprenez ba muto tengela komene ba Blaise Bula wana na waka batu ba luka ba diembela ya batu ba rater ba décollage pardon ya batu ba rater ba décollage ali na diembela ba Blaise Bula no expliquer yo ya lo o uti sko na nzeto kweya o réfléchir nzela na ko diembela wapi na kanga wapi nde ba biloko ba osala ba fana c'est le Blaise Bula si là balobi ba Blaise Bula chano Blaise Bula na toto so la bien Blaise Bula na Fabrigas Maestro papa moelo to che bango to comparer pena na bien na ninga réalité tala bango ba marquer da ba histoire na bango ici là ozolanda lelo o na musique eza Ferré eza Fali point barre eza héritier yoka ba fani nyonso bango te et bon ça émission la musique ici baba na occasion de parler de son national abo chamel de son na ba miel de son za gulwa na lobi boye miel de son za gulwa bango la tu bazo bundana ba yema imanzemu na bango onemba sibika tayo wala na ko bundana ya ko yemba te ba groupe lelo ya ga mibale batu nyonso wana isi basangana bakoma ka moko ba pasola na katikati koto ba ke ba gulwa koto ba ke ba warrior je comprends bata BCBG batu ya Wera sikana makambo wana bazaka lisusu te baza wapi c'est ça bafe batika ba légende très bien batika ba légende ya su makambo Wera teke bango ne ba na bien tant to mo beta masola ba bana oyo ke bana siko to lobi wenge 4x4 ale makaba fondateur président nani JB Mpiana c'est que bateau bana sima JB Mpiana na bana JB alors vraiment ba Wera son ba Blaise Bula to lo babongo bien Masela to lo babongo fondateur azali président JB Mpiana do ba o tu batikali na ba Dolphe Dominguez na ba JB Mpiana ba o tangi ko Blaise Bula bango tu bana ya JB Mpiana
Vraiment. Oui. Tout que tu as dit comme bana wana utolo ba wana ya bana. Tu peux faire rigolo à ça mon nana, vraiment nana. Photo. Oh, à ça mon ya wenge maison mère, à la produit à maison mère, à la produit à Kofi Olomide. Jiba oloba ke faire abetana bandana na vani so na bandana na wenge. Surtout quand il va te faire rigolo ba mo wela parce que finalement à mon nana. On va expliquer yo. Au moins une place nous sur faire rigolo à l'écart et on va le là uniforme. École primaire, humanité, biso surtout là ta kabila manda moko. OK. On s'en va mais université, nous tenons mutalata na ndenge na ye. Faire, moi je na mina no beta masola faire. Na sala be mission mususu tozala na yo ba tumusu ba comment traiter nga de warrior. OK. On s'en va. Pourquoi na ndalo ba peut-être ba bien mo bien mususu oyo fali abanda osala. Batu na kati ya Congo bazala soki ndeti olati elamba na onde zabwe, ezamo ba fleur nga fona lo baté. Ils ont chocolat, ils ont fleur thé. Donc tu peux pas dire qu'il y a thé ça bon. Non. Voilà. Pour nanga, faire à mon amour. Ah bon? Faire à mon anan. Musicalement parlant, faire à mon amour. Oh, faire à ça na bangonde o. Faire est-ce que mon anan. Mais tu vois est-ce que mon anan. Pour voir na faire ba beto orchestre moko. Mais ouais na la mukulu a faire. Le bazo orchestre moko. Tout solo là-dessus. Et ça là, on est 4x4, faire pas ça, on a. Mais tu me soucies bayaka wana. Faire azali, faire a beti musique na pour ba panjani, faire a biki ete na zalana. Weranson, voilà. Bakena Dolph Dominguez. C'est moi nanani. Est-ce que la musique à 4x4, yo yeba faire na focal ni. To na nzemoni. Na bien. Est-ce que ça no qu'est-ce que ça ka Baby Ronaldinho. Oh, oui, on n'a pas Kofi Olomide. Vocal ne n'a pas Kofi Olomide, la vocal. Vraiment. Alim Bonda. Oh, vous ne pas Weranson. Vocal ne, la vocal ne. Rappelez-moi, non, Bonda, moi, Alim Bonda Beta. Bango tunde bazana collaborateur na ye. Collaborateur à Wera. Votre salaire fin du mois. Alors bien, on m'a dit de ça boy. Ngai na yema. Yoka fangu. Beto ça boy, ngala ko koma na ko kene na chaîne na batu na koma journaliste était ça pour autant na za journaliste. Très bien. Vous comprenez? Na ye place mo na yo luka musala na kana cameraman te. Yo luka musala ni ona ko mo filmer ba peso caméra sa ndel. Batu wana bayaka déjà, kala batu wana bayaka déjà ba musicien. Na orchestre bayaka déjà ba musicien bayena savoir na bango peut-être au moins orientation na mtu mwa pa koza wana uzano musicien mais mtu ndabi misa yo la musique asala que oye bala ba récolte travail ba keza la faire mo quelque part on a bimisa faire c'est bien sûr Weranson né puis bi faire pana on la peine ma faire na ki faire na bien faire na ki faire char de poule tant le bichard de poule to zomi kutu na wenge 4x4 tant le bichard de poule to zomi na wenge 4x4 vous comprenez faire ba chetan ni to yo ba ya wa 12 malin to yo ba ya na ba 4x4 ndi wana to ka ba chair de poule tout le monde ba histoire ya bana wana tout le monde non c'est important. C'est généalogie musicale, c'est un de mon mot. C'est vraiment une généalogie musicale. Le Razan en haut, abimisa ba Fabregas, abimisa ba héritier, ba faire rigolo. Tandis que JB jusqu'à. Bazara savoir. Nana musicien mo boye. Comme on est qui mangai. Azara on obeta na wenge. Et puis combien de musiciens bazara na wenge. Balongwa pe me ba sa elote. C'est que we raboti mo na mabe. To ba bongo. Est-ce que les musiciens sont ya wera babima basala ba voit bien. Parce que wera na bana muso abota ma be. Qu'est-ce banan? Tout sur la bien. Papa le laisse banan pour demander héritier à la carrière. Ma biala biso to bien. Quand on a peka no héritier te. Laisse ma biala. La belle a grand chanteur. Même batu ba imposer biso na kati ya mitu grand chanteur. Ni lo sani. Vraiment? Basa aye mokota. L'opération Dragona ya combien de musiciens baza kuna. Océan de charme. Bato na tangi no fomwe msu batu msu ba yebi bango te. Alekana wenge musique maison mère wana. Mutu bazwa liboso avant Fabregas Océan de charme. Ozo comprendre? Le sani. C'est que we rabota mona mabe.
donc wera pas boti mona mabe donc ala bana musu muchopa wera musu c'est bien muchopa musu c'est mabe voilà vraiment le baké wera zane na chance ya kozoba musicien ya bien o bazala makila bien on se comprendre nde bazo bimela peut-être JP ana ina makila wana te ya kozoba bon musicien peut-être ba évoluer bien ba peut-être toke nango bongo beti ba Shayingenge baba grand chanteur Shayingenge ibuba vraiment na peut-être na chaleur wala te ba Fuji ba non Fuji to choba to aussi ba bima ba tutuka luji ozo comprendre baba musicien pena na esprit ozo comprendre ba na musicien mais parce qu'on a makila wana te on a leader qui est vrai pena ya pouf ya moto yate mais peut-être tout le monde a Bill Clinton animateur mais a poussé jeune na ndenge mobo très bien zo bon to le ba ouais peut-être ana chance ya zo ba musicien moko boye mais ko le ba te peut-être bana vraiment en tout cas là c'est que Diego animateur ya Weranson ate alongwa dana wenge maison mais Rosan ya on peut sous problème hein voilà on bela wana nani on bela boy alongwa pa wera zo bela boy et Diego wana Diego ayo kango longwa pa wera parce que wera muchopone la mabe est-ce que ba si mutakobota bala ba bonga son tela moko ba on appelle la carte de famille bon appelle la papa responsable ma bote bala mobo et correspondre tina papa bon c'est ngala sala bo to lo bakasike wera abota bana bien JBP abota bana o babimisi ba kokoloko toke nango bongo to JB to chaye papa ya wera ba Fabregas ba koko ya JB ko analyse nini JB nde président ya ba wera la carte ya wenge 4x4 voilà Diba Bini aboti ba le roi de la forêt ne ba le roi de la forêt ba boti ba Fabregas ba Fabregas ba boti ba Beckham ba koko ya JB ba bina filet toke nango bongo ya ba faux débat ya ba biloko moko ya luka ko landela ngo penate ya biloko esuma musique na biso te biso na besoin musique ine ozo comprendre batu bayoka nde ndule batika makambo ya bana wala ko dembela ya ndeni ke bana na ngata yo mo pe beta boyo komi nani mason mama jiba luka dembela pona bana na ye mo pa betelo na ye wala swali nga dembela bana betelo na ye ba comme ba légende to ce que ça ba légende c'est to tika bala ba niveau ba légende c'est pas important ya luka to landela net ba polémique abo ba wera la ba jibe ba marquer d'aba histoire na batana bango c'est fini en tout cas tout peut faire donc abona ba bité pesa ngonga na mona bien mon réalisateur le plus intelligent héritier matenga ko c'est toujours ma dia ko kabwa mais Arthur Play qu'est-ce que tu diras par rapport à l'émission de Yamba que lelo la mode de séparation n'aurait ya biso mbalé lelo tu diras quoi na na posa côté ba pasteur bazo msapena nzambe na dalobaki mama Gerda te ngako yesanga mama Gerda neni ngala ya manzambe kala na bikobeta masola mama Gerda te pourquoi pas mama Gerda tango yolo ba mama Gerda ngana yebi nzambe lelo te c'est que ba mama Gerda faut avoir savoir pas la biso peut-être baba bébé spirituel pardon mais oui baba bébé spirituel ouais mama Gerda moi ça yeso wapi yeso ya c'est mec national yeso ana ni ga nemo la ba vie de loi oh ba la ça la nemo la ba sai ani ga et puis jouer no bien te acteur wana a jouer no bien te ça ça la film makasi ya ba on ne bien ko carnet rôle surtout bimisi net ba mobiki sina biso ba lelo tu es pena carnet pena Jésus souka OK ozo bon ya ba bilo mo ba histoire ba tunaka esprit tala totika comédie ata bible to monaka o Jésus mtakoma bible te ozo bon voilà batu nde bakomi olanda très bien nango kanga yesu photo jeune wala to monaka la mela ne ba bière o to monaka
Ouais, la dédicace. Na pesi mbote na batutu bazo okazo la nanga lelo, na pesi mbote na papa Gauthier Ntwa Dilema boss ya mboka na pesi mbote. Ba bande papembe original. Na pesi mbote place aza na pesi mbote na Gédéon Malela Jet Service mutu na ngai bambota to place ozali na pesi mbote na Laurent Bamboti na pesi mbote na Kevin Prince Mambo Stella Bolanga bambota to place ozali na pesi mbote na batutu balinga ngai boza ebele Enoch Kasere Kachimbai moninga ya José Mpoku na pesi mbote na Corneille Kadi le grand saoudien bambota to place ozali Rama Fouras. On est toujours ensemble. Balobi bato tout ba yokinga lelo so basanti ka ke baza mo blessé. Bo simba et ça la moi bien. Bolimbi sanga ipo mikolo to bo banga ka prison. Merci beaucoup. Non, mais ni laisse. Bolimbi c'est to changer pour mais quand même ba yokaka neto beta boye bato bazonga zonga. Voilà. Merci Mingi Arthur Play na ndingo ntima ki invitation na biso ko yambayo pour partager sur ce même plateau na yo encore une fois. Vraiment merci beaucoup, c'est le plaisir est partagé. Les abonnés fidèles de notre chaîne, on dirait que Jemidor TV, là vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. C'est une émission présentée par la vôtre Aurélie Vango. La maman des garçons capables, balobi moi ça quand même mon naturel et naturel comme vous les constatez. Arthur Pay a déjà tout dit. Aurélie Vango, je dirais abonnez-vous, likez, partagez. Ça me fera énormément plaisir. Big dédicace à toi, le boss de Huntinga, le grand archiviste M. Google depuis Suisse. Aurélie Vango, je te salue. Un joyeux anniversaire à papa de papa, papa Belinda Mampaka Bilombi, papa Belinda Mampaka Bilombi, balobi joyeux anniversaire à toi, longévité, réussite, amour, tous les bonheurs du monde. Aurélie Vango te souhaite pour toi aujourd'hui, sans oublier balobi Junior Vango depuis les USA. Aurélie Vango, je te salue, sans oublier et bonne guérison à toi Roger Mayasi Matumona. Balobi bonne guérison à toi, bon rétablissement et ça là vraiment bien marqué. Si vous êtes bolinga Aurélie Vango, Aurélie Vango la linga bino mingi, ba commentaire na bien ba like na bino, ça là vraiment bien marqué. C'est d'ici là, portez-vous très bien et bye bye. À la prochaine. Oh, l'initiateur c'était Huntinga Akanga Masolo. Chérie de la chaîne par excellence.